Donc ozo confirmer biso que vidéo wana eza passé kuna ye wana awanga na mata kitate ayebi ke zaye ko wanga na te soko wanga bomoni botala na leloko bomoni yango ba ko monta mote botala o iza pota mais botala pas passer mukuna bomona lingwele na ye wana isa wana ba ko monta ka lingwele te abimisa bilambo te ba genou na ye na maboko ne botala linzaka na bomona manzaka na ba muba genou ne so isa ye isa ye et puis a baiser na la tata il faut côté a baiser na na a ke pe pas grave na baiser ne ko muta de gram te mantine ozo asime pena ke mukuna na yo bobima to bima na ye na osima ngona bi ngana to ya yebi ngana ko so mukuna ngana ko so makambo ngana to bima kana kata ndi pas moi mukuna to ne na masuba grand na ngakena na mwapi akentuna masuba la joie na kena na mwapi FC ye bon c'est batouté ye moro fait que mukuna alobi que eza montage ya bato FCC pour na distraire peuple na éveil message éveil patriotique aye nango abi bozo bazo kosa OK eza montage pourquoi me mec c'est pas porter à qui te fait un grand cinéma pourquoi luxa kena eza montage botourner question pourquoi luxa kanga papa on a zandoki azandoki yo yebite obimaka déjà na grand cinéma oluki susu bima susu na ngai Zelana. Ozo affirmé biso que avec moko na pas bima na yo. Akusha na ngape ngako na yeba te ngoko mo lukisa nga bimisa nga mundu na kata biro na ye. Faut ko ba bablo ba, faut ba réfléchir. Batala na mi ya mundu na ya mundu. Comment fuwa na ba fuwa na yeba. Ako ki ka buke, ako tu na vani mukune na modele ga mini montage mo boye pour la saloma. Kasi balobi bato ya FCC nde bati ba wazana sima makambo. Makambo wana te. Bato ya FCC te. Et puis des personnes qui publient la image des grandes scènes à publier les images à publier et l'autre il y a vali n'est qu'un malamoko à mon image ils ont déjà publié partout c'est quoi question dans une tuna ba audio oyo ki za kotambola parce que tozana ba audio ebele mais audio toyoka ki ya liboso oyo mwana mwasi moko aza ko expliquer ndenge nini ba vidéo ebandaki esalaki ba vidéo wana esala mana ndenge publier mais pas za kokamwa eza ya na yo mwasi mami mutaza ko loba to eza yeti te moni vidéo moko bazo publier grand chaîne na zolo ba oh eza yeti abimisa mukuna nda publier vidéo wana mukuna nda sa vidéo wana ti o yanga mundu ke bimaka na kati nda bo publier yanga na sala 4 mobimaza nango ba mususu bimaka ni mundu ne bimaka na kati papa na kati biro na toka na komaka rouge mukuna bimisi ni mundu biso selinga vidéo wana te na ko boma yo na biro ne na sima biro na ye azana chambre mona sima ko mbambe eza na kati ya bureau balongola ngo te faut batira bureau balongola bambeto wana te batira bambeto na kati ya bureau wana zelana. C'est vrai que la classe est la différence, mais cette fois-ci, la classe en chair et en os à votre disposition. Et c'est là à travers le Flat Hotel Tenasia. Le Flat Hotel Tenasia met à votre disposition des appartements équipés de chambres et suites avec un confort moderne. Une salle de fête moderne pour toutes sortes de manifestations, anniversaires, fêtes de mariage, réunions et autres. Pour ceux qui adorent la restauration, il y a un restaurant VIP à votre disposition. Un nightclub pour les amoureux de l'ambiance responsable. Un service traiteur de renom. Et pour ceux qui adorent rouler en sécurité et en luxure, le Flat Hotel Tenasia met pour vous une location des véhicules des marques. Le Flat Hotel Tenasia se situe dans la commune de Lingwala sur l'avenue Kalembelembe numéro 256 à 2 minutes de l'avenue Libération ex 24 novembre. Pour tout contact, appelez au plus 243 82 094 89 17 plus 243 982 70 58. Le Flat Hotel Tenasia, la classe, la sécurité, l'assurance en chair et en os. Salut chers amis téléspectateurs, nous sommes très heureux de vous avoir nombreux devant vos postes téléviseurs à travers le monde pour suivre cette émission spéciale Rendez-vous valable dans la chaîne Abino La Voix du Peuple. Nous le savons qu'en ce net moment, 2-3 jours, avec l'actualité, il y a avec Mukuna, où tout le monde a qui vidéo et publié dans les réseaux sociaux, il y a sextape. De l'autre côté, les gens disent qu'ils ont un montage. Ils ont un montage, ils ont un faux. Tout ce qu'on est en train de nous expliquer, ils ont un monté, il y a avec Mukuna pour nous salir.
par rapport à message éveil patriotique ou aye nango na mboka. Mais de l'autre côté, bandeko musu balobi que eza ba image eza vrai parce que depuis ma montage et banda, depuis ba film ya kala ba Charlie Chaplin ti lelo, na no programme ya montage et bimate ba go ba mamoto ya moto na vidéo. On s'est dit, on se pose des questions. Et pas plus longtemps, tant que vidéo est bimi, tout le monde qui audio est tamboli. Il y a deux audios d'abord et tamboli qui il y a une dame qui est en train de nous expliquer. Elle s'appelle, elle a donné le nom de Mami Chibola. Où elle a expliqué que Yende Moutou, Azali, Nakati ya vidéo na tozomona, et elle a donné toutes les explications claires. Mais après, tu auras eu une publication sur Internet, tout le monde à côté, va publier que moi, si on va démentir, à l'obéissance, à tout, et on n'a pas une précision vraie par rapport à la situation. Et on a vu l'évêque Moukoun a passé dans l'émission Bosolo la politique pour nous expliquer à combien ils ont monté dans la FCC. D'abord, à expliquer même à que Botala même dans la vidéo, bon, que Elongi à moi, si on écoute les athées. Donc, moi, si on a Elongi écoute les athées, on a athée. Mais biso toza ba journaliste d'investigation, to luki, to koti, to bimi, parce que toza na posé information en solo. Et là, on est tombé na kati ya famille ya Mami Chibola et na plateau na lilo nazo solo la petite sœur naie na kombo ya Angèle Chibola. Yende to remeka pe ko zo ba détail nyonso. Est-ce que ba vidéo wana eza lokuta? Est-ce que ba audio wana eza lokuta? Et qu'est-ce qui se passe na kati ya dossier oyo? Et sans plus tarder, Nazo Yamba invité dans Mokola Lelo, Angèle Chibola, bonsoir. Au matin, micro du Tolo pour que Maram Touro Solo la Penza, Batouba Landango, parce que c'est le monde qui nous regarde en ce moment. Angèle, on y est d'abord où se présenter, na benyo Angèle Chibola, petite sœur ya Mami Chibola. Eza petite sœur ya cousine, petite sœur ya pire petit kaka, ba messana na sœur na ye, besoin la relation ni na Mami Chibola. Matza micro du Tolo. Nazo présenter, nazo répondre au nom d'Angèle Chibola. Naza 4e na famille Chibola. Après, naza grande sœur Bosso. Après moi na Mobali. Après moi na Mwasi. Après Nganalani. Donc naza 3e Simamima. Vous êtes 3e Simamima. Et puis on dit que vous êtes cadet, tous en balé qui na Sima. Balé qui baza. Bobotami na Kinshasa. Bobotami na Kananga. Bobotami na Kananga. Boyi na Kinshasa. Et na évolution na bino ndenge ndeko na biso mwasi akoli Mami Chibola. Azaki de to ki aza Robert la biso moi parcours na aza femme mariée akufela mobali to nimbenga pe Robert biso historique na abala abala kato abala Mami Chibola aza femme mariée mobali na ye aza vivant akaseka bala ka donc c'est-à-dire aza veuve plutôt et to koyeba mobali na ye komoneza nani oya tika biso papa Kancha azaki kosala musala nini azaki prophète l'église Aseka. Prophète l'église Aseka. Aseka oya poya évêque Mukuna. Bandoko na bandal. Ba azaki ko evre wana. Asali mikole belé na kati église wana. Asali mikole ba bande église ensemble na Mukuna. Papa Kacha bande église nzela morona na Mukuna. Et toni toyeba relation ya papa Kacha na ndeko na yo Mami. Ezaki ya makango to ezaki pena mwasi oyo ya bali. So abali etie na kati ndoko pa libala azaki na kati ndoko pa libala ezate bakutana na nzete bakutani penza se présenter na famille apesi mo wa libala babiloko ba prévenir so ezalisi na mo ya libala ba prévenir so et na moni ozana ba photo awa to romona ba photo ya libala ezali o tozo mona awa na kati ba photo o na romona ta moko ok. Donc, on va Simon Papa Kacha. Ok, bah rota là, na musika. Donc Papa Kacha yeyo amwindu. Ne grande sœur no Mami Chibola yeyo. Donc voilà. Ce qui caméraman a rosonga vite fait pour être mona. Donc par là on comprend que Aza Penza, Azaki, Aza mwasi na ye donc il aurait kaboli bangomi baleza liwa. Matza mo micro likolo. Papa Kacha na ya no Mami baboti bana boni. Bota mwana moko ya mwasi ti lolo pe aza évoluer na ye. Et papa Kacha tiki biso abelaki eto bando kaka libumu passe fandeki na ndako kwa bando lo balibumu passe wana ko kena ba détail nyonso te wana eza problème ya famille kaka na yebna ngate be abelaka patiki biso et na sima okufa na ye ebimi belé toyoki masole belé
mais question liboso nga ngina tuna ngena auto se rassurer que mami Chibola zaki moi si ya papa Kacha zaki prophète l'église ya seka ya avec Mukuna sikoyo ba vidéo oyo to moni na niveau ya ba réseaux sociaux oyo tozo mona elongi na nzoto ya papa Mukuna na mwana mwasi moko eza ba vidéo monté to eza pena ya solo eza ya na yo mami Chibola na pasteur Mukuna tozo mona wana na wana ne kabuli alubakete nake kosela Mukuna makambo ba monter ba vidéo moko avant que tu ba faut ba réfléchir na batala na elongi ya mutu na ya Mukuna comment fuana ebani partout akokende ka beauté akuti Mukuna vandi Mukune na montele ka nini montage moko boye pona salo mabete kasi balobi bato ya FCC nde bati bazana sima makambo makambo wana te bato ya FCC te toyebi makambo wana te et puis nde biso nde to publier ba image te biso nde grande scène nga publier ne ba image te a publier eloro te ya vandi na ekambala moko amoni image za déjà publié partout. Question monsieur nangina tuna ya précision au lobby donc ozo confirmer biso que vidéo wana eza pasteur kuna ye wana awanga na mata kitete ayebi ke zaye ko wanga na te soko wanga bomoni botala na meloko bomoni yango ba ko monta mote botala o iza pota mais botala pas passer Mukuna ko mona lingwele na ye wana iza wana ba ko monta ka lingwele te abi misabila botala ba genou na ye na maboko ne botala linzaka na bomona manzaka na ba genou ne so iza ete eza passer Mukuna siko question nangina tuna ba audio oyo toyoki eza kotambola parce que tozana ba audio ebele mais audio toyoka ki ya liboso oyo mwana mwasi moko aza ko expliquer ndenge nini ba video ebandaki esalaki ba video wana esala mana ndenge publier pas za kokamwa eza ya na yo mwasi mami mutaza ko loba to eza yete eza ya zoloba o azo expliquer wana eza yemi maye wana zoloba ye mutazo ba audio wana boki fwana azo expliquer wana eza ye wana zoloba eza ke audio ba monter eza ye mais toyoki ba audio mususu mwana mwasi moko azoloba ke eza nango ngai te ngai ne mami Chibola mais ba audio boyoki wana eza ngati na ibina makambo wana te wana eza ba film mususu na ebite mais o boyoki ye moko alubi ke eza mami Chibola eza nde audio wana faut boyoka explication na ye explication no so apesi ndenge nini ya bana mamba lupango ndenge ba bimisele ba minduki makambo nyonso yango wana papa wana azandoki yo ebite obimaka déjà na grande scène na ngai oluki susu obima susu na ngai atabino zelana ozo affirmer biso que avec Mukuna pas bima na yo akushana ngapenga kuna ebaka te ngo lukisanga bimisanga munduki na kati biro na ye alukanga partout alala pongi te na menacer na vidéo wana na vidéo ni no menacer kai vidéo moko boya azo baiser wana azo cha basoi wana nakuta vidéo ya no mami na ye nakuta kama na telefone ya mami nga mtutu ka baiser déjà na grande scène nga baiser suna ngai donc azana mawate nazaka na numéro na ya WhatsApp na ko la XP ya na zuna tinde na WhatsApp na ina bitama kamusa osangisinga na grande scène nga abiso ebisi grande scène yo grande scène ko benga no na parce que grande scène nga fort abiso ebi ya ndimela nenga ndimelo ta na ye ko tout to ulukiso ya Mukuna lukisanga partout Mukuna lukisanga ti grande scène ti na limete ba ozonga na limete ba minga na kachiote moni vidéo moko bazo publier grande scène nga zoloba o eza yete boina boina vidéo na ngana koma na vidéo wana o to moni vidéo ya sala lobi ke zala ngo yete ba koseli wana abimisa Mukuna nda publier vidéo wana Mukuna nda sa section vidéo wana ti o yanga munduke ebimaka na kati nda boye ko publier ngo yanga na sala 4 mobimbaza nango ba mususu vidéo ebimaka ni munduki ne ebimaka na kati papa na kati ya bureau na tokaka na komaka rouge Mukuna bimiseni munduka biso selinga vidéo wana te na ko boma yo kaka a okufa bo sala nga place bo tianga place na motenga na za politicien mama wiki mama zoloba eza grave ozo asime mama zoloba ke Mukuna bimisela go munduki na kati ya bureau na ya za na ovoivo mo na na bureau na ye abimisa nga bina ko bombo selela nga audio na salele audio boy abengi grande scène nga menacer sur grande scène na sala vidéo bomoni maloba yazo ba monoko maloba Mukuna ya loba Mukuna zo ba monoko ne ya zo répéter ngo siko tozonga mwa muke na sima na yo toyeza na masolo ya grande sœur na yo pona makambo lupango me yo bimisi susuke Mukuna bima na yo abimaka na yo avant to après ko bima na grande après avant ou après dossier à grande sœur na yo dossier grande sœur nga ezaka te ezaka na manga na yebi na ngati je sais pas na yebi lisolo na te je sais pas na yebi na ngati je mo ka tinga na bandalo kene nanu elo makamuna banga na yebi na ngati tanga kena bandal babona
mona ka mutu oza na sikitoko bina ka bien taka balu boza ba sikitoko mona bo o bimana na otine ne États-Unis on a otine ne États-Unis o fala na Congo te ngape no ki bisu to ba basi no ki na makambo États-Unis na ndimi na ko bimana na ebanga te bimani na hotel na bureau ne na sima bureau na ye azana chambre mona sima ko mbeto eza na kati ya bureau balongola ngo te faut batika bureau balongola ba mbeto wana te batika ba mbeto na kati ya bureau wana zela no na bureau o ya yambaka bato na bureau na moni soko tina kati azela moko ezala bo on soko tina kati ya bureau na ye okota bokuta ba photo ba président okoti ko porte moko mukeza wana okota ba mbeto ba bien propre côté wana mbeto eza déplacer à salara na makosana makambo sikoyo après promesse yango ya États-Unis esukaki wapi kasi alobi memelanga ba photo nini passeport na ke na sesi photo passeport na chine na ke utikeli na bureau aju téléphone soki mwana mwasi wana tozala bango na koya na bango lobi po bozwa print na bango basela bango nini passeport po bakende États-Unis asone na téléphone te bamo appelle ekoti ntango appelle ekoti yo bano sona na téléphone te oye appelle musu ekoti kambala moko tala appelle musu ekoti mama na bite mutu aza ventre desko na bandeki soko kuminasi na photo na video et sikoyo dossier ya grande sœur na yo o toujours makambo lupango eza nini eza vrai eza monté to eza nini kamba lupango ya zolo ba monter na biso eloko te to monter na biso eloko te eza ke toujours banga na biso parce que tozana aide te to monter na biso eloko ata moko te tozanza mbata biso likolso nsamba bando siko bo filma ka epona ni eloko nini tinaka grande sœur no a filmer ye alors que eza makambo lupango relation nini eza entre lupango na ko filmer mutu temps bodo sala ba makambo etali bisinga te na opesa lupango bisinga te na opesa lupango et puis sima o pesa nga lupango ya to bima avant na pesa lupango na ko bate muto ba fille bele ba mana ya lo ba rabo masala kanete ngape na zuma eleti na zuma ebi non jour ko wanga na ko le ba pesa nga biloko te na ko la kisa ko image tina ninga mema manga pa ba mema grande na ngai pa ba tout titi ninga makambo na grande na tika pe makambo na siko ne ba publier siko ba vidéo wango. Donc grande sœur no en fait azora ba vidéo na selon explication les équipes juste pour mukolo muku na oboya o PC lupango ala kaki lupango ala kaki ezaki lupango mobali na ye lupango ala kaki donc ya zo bundela bloka mobali na ye siko nga question na tuni nga ne na grande sœur no mobali ne papa nga chi question na me repose un peu kacha question na me repose un peu tango akufi biloko ya tango yo mwasi azana si par exemple na mi na beti so nga nazana mwasi na nga na ndako na bala ye soki lelo na kufi ba bien na ngai quand même mwasi na nga tango bazo bimisa faza na kati ba ke par na ngai yango par exemple ko biloko ya mobali na ye e komaki na mboka muku na ndenge ni po ye ko lela su muku na pesa nga yango alors que azana droit na biloko wana po azaki mwasi ya papa kachi ye mo ko expliquer makamde ba parce que makamano so na chambre ngana zala kiti wana makamne na mbane bano so ngana zaiki na ngana chambre teta bano so zaiki mais oyo zo affirmer biso ke makambo oyo tozo mona na télévision eza na ba téléphone ya bato eza ba image montée te eza monté ba monter na nini ngo ba ko monter ba na biso ko tebi na biso ba FCC to ba to ba lobi ke bato question na to na ba bi ke FC ye bon c'est batouté ye moro effet mukuna alobi que eza montage ya bato FCC pour na distraire peuple na éveil message éveil patriotique aye nango abi bozo bazo kosa OK eza montage pourquoi même qui c'est pas pour que j'ai téléphone grande c'est na point pourquoi lukisa kinga eza montage botune question pourquoi lukisa kanga et puis pourquoi amema biso kuna pourquoi bazo téléphone grande c'est na image na kati est-ce que eza monté et là ils ont monté au le bas téléphone et pas le téléphone mon source ils ont monté siko et là ils na ngam na bino téléphone obo pesa na ngam na ye pesa na ngam na et bongo rassurer biso ke bino botikala na lelo te na téléphone pour lelo et publier mais c'est que quelque part bino beta po yo po lobi ko tindela ka ye c'est que tikala pe na téléphone na yo ngana tindela na o comprendre tant na tindela image yango alukisa ngati zo téléphone nga bambi na ayebi ayebi abamba téléphone nga na C tina ordinateur na nga zo ordinateur nga bambi na C alukisa nga faut ka image wana mona na TV et facilement kan kamisi eza makambo lokisi le makambo sikoyo to zana dossier na bino sikoyo eza na bozana niveau nini
parce que mukuna leki na télévision lobi ki beaucoup ba koselier makambu eza ba montage eza ba photo eza ba blog ba monter mais yo leki na ye leki ya mami Chibolo confirmer biso que ba vidéo wana otozo mon eza vrai puis ba audio et explication to yoki wana eza vrai maintenant sikoyo le fait que dossier komi boye bino na ngam na bino bozo sala nini po nango balobi basi baza na mboko balobela basi matia micro basi baza na mboko balobela basi biso toza na posaka aide basi oyo baza na mboko baza likolo ya basi nyonso to oyebi ke balobelaka basi oyo batelemelaka viole ya basi batelemela biso mpona likambo basi biso moko tozobanga awa tala nanu te tozali donc lelo oyoka boye lelo oyoka boye toza bien te donc bozo se sentir pas en sécurité toza mal à l'aise toza à l'aise te parce que mokuna kosa biso mabe ye moto akesa makambo na publier ba image akosa biso mabe siko elo na ukamwa mukuna tuna masuba grande na kena na mwapi akin tuna masuba azwaka na kena na mwapi masuba grande na ngazwa kena na et puis a baiser na la tata ilo rotin a baiser na ngarabu ake pe pas grande na baiser ne kabu ta de gram te mabe ta de gram te mabe ezate kanda na ne yango bozo monter makambo so bana kanda bimina ya yango moni ba monter te lo rotin ngala ko monter na point na monter ndo ozo asime pena ke mukuna na yo bobima to bima na ye na sima ngona bi ngala to ngala ya ye bi ngala ko se mukuna ngala ko so makambo ngala to bima kana kata bi ngala ko se makambo te na ko se makambo bozo envisager comme makambo na justice to bima ke on déjà déjà na justice na minute oh bon qu'est-ce qu'on refou na contexte nini na contexte ne ba publier ba vidéo wana botu na grande na nda ko sala makamba parce que ngabana na ko yebisa ngate na justice et nanga na bakse sur le mot donc message no lobi oza na posa ba sunga ba to ba mama ba kota makambo parce que boza menacé bon menacé te mais boza se sentir en insécurité to ko sala pe menacé après oyebi ko to ko sala menacé mukuna muntu te ko boma biso muta me meseli biso mundu ki na katsa ko boma biso te point ya yezo ba mukuna na mundu ki ozo za sérieux plutôt mukuna za civil o baza na mundu ki neni mutaza pasteur za mundu ki neni mukuna na tambola pa azana mundu ki na kata na biso na za couleur ni ya bon peut-être dans son mokanga no couleur te mukuna za ya na tokaka la vie mais yo coucher na ozo misesu mundu ko sala papa na aza bandi na kasi nsa na nga te passa ko tianga no bona mutu na mati message ni no pesa na ba maman nyonso ba dota la biso à travers le monde parce que tozo yebate moi je me pose la question bon na côté le mukuna te mais nazo mona nini pena mutako ndima ami publier mo copine na niveau oyo mukuna za lelo nazo comprendre comment évêque mukuna ye mo ndima mi publier et surtout na niveau za nango alors que ba vidéo ezaki mutazaka ba vidéo akena nango wana biso to ebité loko nga na ko senga kana seka aide pa ba mama basi ba konsibo aider biso na biso moko to ko kate biso moko tozana bato ba bia zulubi aza muto mbongo to kenwa ba keni place ata moko biso tozana biso na makasti tozana biso bo fenda tozana biso na makasti papa na mama bakufa papa biso akufa mama biso azana ne mwasi moko célébrer ne pamba te kana bandembi na ye kuna kolia yango wana muto aza charge na biso famille mo mezaka grande scène nga oyo mami nda aza charge ya famille na biso mo bayi wana azaka yemo konda célébrer pour na famille na yango na singa aide papa mama ba aider biso pour le bani na première dame pour yaza mama yende aza mama yimo ayebikaka première dame yondo aza mama talaka likambo kota pe likambo telemela bato bazosala bavantina bana miki telemela bato peza basala makambo bazomiyonga bapasteur baza bapasteur balinga bapebisa famille ya bato pardon kota likambo na sinka aide. Voilà, chers amis et téléspectateurs, je pense que ce qui est de notre côté, étant qu'investigateur, tout kitaki, pour tout le cas, point de vue, toute réaction à la famille après passage, il y a avec Mukuna na émission Bosolo na politique où Azaro expliqué biso que ils a un montage dans la FCC total la même na vidéo tout le monde est moi sur les athées mais on dirait tout le monde vidéo mon peso tambour dans la téléphone à batou tout le monde car moi ça zo sous bazui à boire ma sous baron mon pandi mais longa moi son peu mon anaï tout le monde qui kokani na ma mechibola bon on ne sait pas dire beaucoup de choses sur ces dossiers mais oyo ba on a biso ba expliquer biso à Tolandi que ils a montage T
oyo nema Angèle a confirmé pas bibo dio mi balé to yoka kiwana eza authentique eza explication oyo pesi donc tanga to tanga ba komo ba pasteur oyo ya alliance ezapé quand c'est papa quand c'est alliance alliance photo alliance pe ezali alliance na loboko na ye bomoni oyo eza alliance bala tanga boti mona papa quand on alati alliance sango ezomona na alliance mona alati oh jour abotaki mwana jour abotaka mwana na papa ngache kachi papa biso moni bazo pesa mbongo libala yangwana moni mbongo bapesi papa na enveloppe ya jour alibala ya mami Chibola na prophète wa do samba azaki pa ya mukuna wow moni alliance yangwana yona alliance yangwana na moni alliance wa na ebite suki oh mwana o babota na papa vraiment donc je ne sais pas quoi dire dans ces dossiers ce qu'on prend à bateau tout baza convaincu que bato FCC ne ba influencer qui ba influencer bino to baza na sima makambo pona ko sambwisa mukuna na message za na éveil patriotique pona ko bongisa mboka na biso Congo lobani matia micro biso yebi bato na te bozala contacter te na bato FCC na bandel na biso to yebi bango te to za ko ta téléphone ko mona ta numéro mo FCC ta mo au côté la téléphone grand na côté numéro mon FCC ata mokote biso toyebi bango te toyebi ba FCC te biso to vandi kana ndako ka boto mon image epidemba mon atala na Facebook na ngabo oh bakamba na ko chinde na ngabo oh na bengi grand oh ya mami tala image yango comme image yango yo ba zoka téléphone na image parce que peut réputation na épée ya ko nyimate longine bi baza mwasi moko yeba na zamo femme d'affaires ako nyimate longine bi ba ako nyimate réputation ça marango te yango na tuna oh yo image ebimi ndeni na ko mon image bo on a bien évité na moni ba tu na Facebook ma moko était enza ba ko biso. Voilà, chers amis téléspectateurs, en tout cas, je n'aimerais plus faire beaucoup de commentaires. Je pense que Binomo Bolandi, version de fait, ça c'est la petite sœur propre à Mami Chibola. Et nous comprendre. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Na motali na ina tuna sco point de vue na yo na motali église ACK na ninge lelo bozo passer ba moment au message ni roza na ngopona ngo église hein on dit ne juge pas passer basé venez et donc on se basa mbela nzambe ba on se basa makamna bon mais nga sou passer ACK confiance na yeza souté confiance juste na c'est quand vous devez église nous tout on a comme on a prière na secrétaire la prière na tabernacle vous avez qui dans la serre tu na kama kisa na bana na ndokesa kwa mbeleza wa Kongo mais wewe na koloba serre na ngapi mo ko juger sur lingo ke prier na na mission mo papa mo alinga ki na mission le but oya ko mona ko kende église ke no ko mona ko kende te avant na nayi na koloba na ngai na koloba na ah nga c'est quand je jamais na utika ko ta makolo ngate parce que c'est pas une église il n'y a pas de pasteur là-bas. FCC na Marambo Azate. Voilà, chers amis téléspectateurs, je pense que moi je ne vais pas faire de commentaires, de propos. Juste pour éclaircissement parce qu'on ne comprenait plus les dossiers. Montage, c'était bon. Je pense que Angèle a précisé bien. Mais est-ce qu'on peut ça moyen de communication, on va contacter peut-être un numéro avocat Nabino, tu as mon tour à contacter sur Baniba et Debino. Plus 243 09 78 41 23 17 09 78 41 23 17. Voilà, si vous avez passé dans le numéro en attendant. Voilà, merci beaucoup David Diwanté ça pour la prise de vie, merci à abonnés et les non abonnés à la voix du peuple biso to yeki kaka ko sala investigation to kiti na terrain pour tout le gato yeba eza nengini ni makambango. Je pense que Angèle a été clair, to pisi merci na bandeko tout bozu temps hôtel émission na 5 ans la page ya polémique en tout cas botiki la en exclusivité au de kana chaîne la voix du peuple pour to bundi pour tout ça l'émission oyo et merci na ba maman nyoso. Je pense que ba maman ya ba ONG oyo soutenir ba action et ça la plutôt et soutenir ba femme oyo
baza na été à faiblesse ba femme o baza abandonné to yebineni maramongo le kara ba femme o ba viola bango en tout cas je pense que dossier oyo bokoluka pe boko tango pona ko yeba solo yango pe des années ni mais sinon Angèle a expliqué biso déjà que eza bongo ni to landi et je pense que pour le reste beaucoup landa yango na ba différentes émissions autour ça na sima to monani prochainement na ba différentes choses na biso bye. Ngai maman Pichu Tonele, naza pharmacienne en formation, nazo œuvre dans le laboratoire CRMTA, où ils allaient centre de recherche et de production de médicaments traditionnels améliorés. Tout est à disposition de bino ba cosmétique, tout ça l'industrie cosmétique enrichie au collagène, ils ont traité ba tampon, ils ont traité ba rides, ils ont traité ba poche, ils ont traité ba imperfection mingi ya peau, pour ça il a sérum nango sous forme de masque, tout ça l'industrie crème réparateur, ils ont réparé pour ce qu'on a un problème avec acné, bouton, mapalata, et puis qu'on sait un sérum naïe, où ils ont enrichi dans l'acide hyaluronique. Tous un adouci gel douche, tous un grand format, un petit format, où ils ont mis à paille, ils ont adouci un pot. Tous un adouci cheveux. Ils ont collé sa souki, cheveux abîmés, souki, ils ont quatre na pamba, souki ils ont teinte, ils ont bongisango, ils ont retardé repousse ya cheveux blancs, pour ça ils ont na huile nango na bain d'huile. Tout ça na crème pommade, tout ça na savon où ils ont accompagné gamme ya cosmétique nyonso. Tout ça pe na ba médicaments dans le laboratoire CRMTA, tout ça pommade Diazolex, ils ont pommade antidouleur, ils ont traité toute forme de douleur, même la douleur rhumatismale, ma colocovimba, ils ont traité en haut. Tout ça crème Borex, où ils ont uniquement pour notre papa, ils ont rallongé le système de papa, et puis ils ont agrandi en haut. Tout ça Diazostimule, où ils ont produit ils ont traité différentes formes d'impuissance sexuelle, éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, faiblesse sexuelle en général, et pas ils ont traité frigidité, ils ont sous forme comprimé. Tout ça, la Zinginalis, présenté sous deux formes, comprimé à sucer, na suppositoire, où ils ont traité différentes formes d'hémorroïdes internes et externes. Tout ça, la méamycine, où ils ont traité la levure. Tout ce qui est MIB, tout ce qui est maladie, kyste, il y a MIB, ils ont traité en eau sous forme de comprimé dans le sirop. Tout ça, la crème méamycine, où ils ont traité tout ce qui est maladie à peau. Genre des maladies à PC, mycose, et c'est là qu'il y a mibali, surtout, il y a sapatou, maladie, l'auto, méamycine crème, ils ont traité en eau. Tout ça, la allium. Allium, ils ont traité toute forme, il y a hypertension, ils ont normalisé tension, ceux qui tension est mataga, qui est normalisé, ceux qui est ramati, à normalisé, et ça à partir de aïe. Tout ça, la menga, ils ont produit anti-anémique, bateau bazara problème et anémie, quelle que soit l'origine, menga, ils ont remonté, ils ont tonifié un peu, ils ont plus de énergie dans les autres. Voilà, ils ont gamme de produits CRMTA, laboratoire où ils ont travaillé essentiellement dans les phytomédicaments, dans les plantes médicinales. Donc, nous avons tous les produits au moment de et ça mis à partir de l'anxiété en bon Congo. À part qui si on a si côté la bino, tous les maladies qui sont autotraités, tous les préparation personnalisée. D'être dans le cas de myome, par exemple, tout ça une préparation mon corps pour et permettre de réduire la dimension à myome pour faciliter le robota. Tout dans la qui si on peut se rappeler, tout bazon pour robota, voilà tout traitera en couple. Et contact nabiso na Kinshasa, ils ont plus 243 81 83 13 322 plus 243 81 83 13 322 plus 243 89 89 33 855 et Nalibanda, tous en a plus 1 514 329 12 56 plus 1 438 765 64 73. Voilà les numéros à contact na biso bandeko ba kobenga libanda na ka ba maladie songolo pakala maladie oyo ba tene tondante oyo esala ke muntu abima ba fina na mutu to traiter en OP donc pour contacter biso
opposer problème na yo to ba plante nini o ezo solution na problème na yo. Di nouveau à Kinshasa. Bontu na ngai nini o. Maison événementielle. Maison Kenji Sono Oyo. Et yena ba matosi ya solo pona ba production na bino, ba concert public, ba campagne d'évangélisation, pena ba meeting na bino, ko hésiter na ote, ko contacter Maison Kenji Sono Oyo. Et tiens matosi Oyo na disposition na bino. Bote la bino moko table mixeur, mesure ya 2,40 m et bon côté à lumière et mama mounoué, ate hôtel mina 500 mètres. Okomona mutaza na podium. Na Kinshasa baza kaka bango moko mutu bazala ba lumière oyo. Bontu na nga eza wapi o? Na avenue ya Libération, ex 24 novembre, na commune ya Ngiringiri, en face ya bureau du quartier ya Bandal Molar, boza mobimba wana. Soit bo contacter na ba numéro oyo. Bino bo organizaka ba campagne d'évangélisation, ba meeting, ba concert live na ba stade, bo hésiter ko contacter Maison événementielle Kenji Sono Oyo. Et yena ba matosi ya solo, ba instrument ya haute qualité, boye ba pebo kangake. Maison événementielle Kenji Sono et ça peut consala ba vente. Ya ba instrument pe lisusu baza conformé ba ingénieur de son. Yo mutosini sana izipa. Na ista ko hésiter na yote oza na théorie yaka ko soit pratique awa. Et yo kanie ti namira ba voisin. Oui, allô? D'accord, j'arrive. Bébé, babenga d'urgence na musala, je dois partir. Alléluia, Yesu, oh, yaka kupangusa pinzuli na motema na ngai, Shilo lanyo, Alléluia, yaka kubundisa motema ezoki. Yes, yes, hallelujah. Ya solo yo zanzambe. Hallelujah. Kumama na yokolo. Sembola Yahweh na bapasi na ngai na bitumba na ngai oh, sembola Yahweh Yesu ngai nasengi loboko na yo Yawe na lole Yesu ngai nasengi elonga na yo Yesu oh, Yesu ya Yesu ngai nasengi yano na yo Yesu Yawe na mokili oyo na mvula na ngai na kobota te babosani oyanga Nzambe Yawe
yende nzambe Yesu ngai nasengi yano na yo Yawe na lola Yesu ngai nasengi loboko na yo Yesu Yesu ngai nasengi ndengolu na yo Yesu Yawe Yawe Zambe na lolo Yawe minganga ba déclarer na maladi na ngai na kobika te babosani oyanga Nzambe Yawe lokola bongwani te yende Nzambe Yawe Yesu ngai nasengi lobiko na yo Yesu Oh Yesu yaya Yesu ngai nasengi ndema wana yo Yesu Yawe na lole Yawe Yesu ngai nasengi bika mwana yo kamwisa mokili Yawe moteme tondi etindi monoko etatola kausa pinzoli na ngai naleli tango molai nkolo Yawe na libuta na ngai na mvula na ngai na kobala te babosani oyanga Nzambe Yawe lokola bongwani te yende Nzambe Yesu ngai nasengi miracle na yo Yesu Yawe Yawe na lola Yesu ngai nasengi bika mwana yo Yesu Oh Yesu Yesu ngai nasengi yano na yo Oh Yesu Yawe bisika na fandi balobi na ngai na kobonga te babosani oyanga Nzambe Yawe lokola bongwani te yende Nzambe Yawe Oh Yesu soki totaleli yo te tokotalela lisusu nani kolo mona biso totomboli miso na biso na ngomba esika lobiko ekowuta kolo totiolani kolo tosekami soki totaleli yo te Nzambe tokotalela nani yoka losambo na biso yo yokaka mongongo na ngata na makelele ya wenze yo oyebi kodetekte ngata na foule Nzambe ya bato ebele